Jusque là, jusqu'à maintenant, Moutason di Makate, Bakao de Bouezobeta, ma ba moi place va bander la émission T. Leo na yena nzembo sika. Gas na me mi pe me na yo. Yo te melingi Dans mes pays, ça n'a pas faiblesse. Na ebinze mwana, mais dans le cœur qui me fait mal à la tête. Outil et pas inaye, quelque chose de bien qui se trouve vraiment. Mais ça langa ngolu, toka kanda kikokoya. Fona ye, mote melingi ye oyo. Motengo nanga ye oyo. Atanga kyango na ndoto. Losambo efuti pengayo. Ye oyo. Kobombe sili ye oyo. Atabambonge ye oyo. Nango yango ye. Ah, nazala ngona matoye bokanga motema na yemba na binela na ngana nu mams na biso ye oyo ye oyo ngana ye oyo ngakiango na ndoto losambo efuti pengayo ye oyo kobombe sili ye oyo atabambonge ye oyo elamba yango yango yo. Que du bonheur pour toi Mams de nous Que du bonheur pour toi, pour vous et pour votre couple. Motobo moni e venye ndembu malo sambo nana na sambo efuti pengayo oh na lingi no yepe na lingi ye minge nongtanga wala po nangai tanga la melai oh ye oyo nangai oyo Andanga kiango na ndoto losambo efuti pengayo Sako bomba te Lakisa papaza Ntabambonge oyo Nga yango yango yo Ah Fankize kokoko Montobo moni pembenye Dembu malo sambo nangae Bunda 21 Tipengayo Ah Nalingi bino Yepe nalingi ye minge Zabanga ya po nangae Tintung la po umelae Oh ye oyo Kobombe sili ye oyo Nalota kiango na ndoto ye Losambo efuti pengayo Ekofuta pengae Kalate Sili ye oyo Atabambonge ye oyo ye Yango yango yo ye Tika le joya kende Kotika te alela Nata kobnengela ye oyo Nsabe ya fesi la ye Aopeta penga fami Ya kota kikobongela ye oyo Nana koko amagaka ye Dingi Nangisa koboka ye Natunda nokaki ye Motebo lukaki ye yo Kibango nyonso Ale kibango nyonso tu Singa ye yo Mutazelisa nga etala Frère Moïse Mbi oyebaki ye ezaki pona mams na biso ken boke yokela nga sunzembo wana boke yokela nga ngo na tozongisa ngwe mata lisusu muta ba principe muta ko na bokola na ebana muta ko lakisa na famille muta motuya moto azelisa nga muta bo ibango nyonso ye oyo losambo efuti pengayo kobomba te oyo kobombe sili ye oyo Atabambonge ye oyo ye Losambo efuti pengayo
Sako bomba te. Ah, nzambe na ngai papa na lola. O sentiment nini yo? Foïs mbiye. O pesinga ba sentiment moko na yebite. Papa mbiye. Pardon. Pona mams chaka kombo na ye. Na Pourchet. Na Denis Pourchet. Il faut yembela biso sur remix ça y est. Oh, il faut betama mams na Denis Pourchet. Moni kande ngabi na ba place ba VIP oyo. Ba benga ngo la noblesse oblige. Seigneur, Pema. Dans ce coming 16. Ouf. Pardon. Ouf. Bobenga ambulance. Station 16. Muta bima mwana te. Batu ba bima te, batu ba ko bima te nzambe na kacho le ki makasi mam sokangi kacha makasi likolo makasi boye mama. Nini kaka. Na biso mikolo biso bisengo na bisengo. Tenandi pela ke mams ndara mukonja YouTube. Mams a mukonja YouTube. Je te dis YouTube et c'est affaire écoute il y a JBM piano et so yo canadien po mon condatera ko ici ninga ko ici tout d'or ba nyama mikie non bondimaka po mams ne baza boye ba na ba carrière minière na ba zone minière. Dans zone minière, vous comprendre, ba level, il y a ba zone minière, puis papa Pourchet. Et ce que ça monte ba zone minière. Donc, mam stoko skepé papa Pourchet l'obité, film médical SBT entreprise, mam ça le joue rarement. Donc vous comprendre ngo ezalaka bon donc mam na biso aza penza honoré. Moto azelisa ye oyo. Moto ya kolengela ye oyo ye. Losambo efuti penga yo. Moto akomema na famille. Ya kobokola na ye bana ye oyo. Moto ya kolengela ye oyo. Moto ya ba principe ye oyo. Bon comprendre pour l'imam ça ba maman na ba principe. Parce que quand tu es appelé, élevé en dignité, oui, on reflète les genres d'hommes qu'on a dans nos vies. Moi, ça reflète à genre à mi bal à la barre. Mon tabac principe, il fallait que même ça n'a pas principe du colon, parce que même ça réagit, ça raté, pas finir à famille, pas fan du bataille. Oh, calmez-vous, calm down. C'est comme en anglais. Calm down. Calmez. Mutu siko azo mi poser na place na comprendre que nga na mutu ya ba comédien, moi c'est ba comédien, moi c'est ba producteur, moi c'est ba metteur en scène. Maman, ozela ki pamba te. Nzambe soka ozeliso pamba te. Quand Dieu te dit d'attendre, c'est parce que ce qu'il veut te donner, la couronne qu'il veut te donner, c'est une couronne qui demande beaucoup d'éducation, beaucoup d'instruction, beaucoup de discipline et surtout beaucoup de spiritualité. Yes! Yemandara bashaka. Na ebisi bino makambo yo degré bakisi foi la motema na ngai degré la kisinga que quand Dieu me demande d'attendre ata peni nazo ningana nazala serein pendant ce temps là il va se former na il va ko forme qu'il faut pour na il va ko ma couronne na ndenge singeli donc tant nzamba ozelisa yo ce n'est pas nzamba ko zeliso dans les vides te. Dieu ne peut pas te demander d'attendre que tu attendes dans les vides. Ma bolongo na ngezo kisu na mabete. Seigneur, je te rappelle nena lo banabino bonazaro fuka ma Seigneur, je te rappelle que toutes les promesses faites sur ma vie, nayebi ko kokisa ngo 2024. Nayebi ko kokisa yango. Seulement papa, pendant ce temps, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme qu'il faut. Donne-moi les capacités pour accueillir, pour recueillir ou pour accueillir ma couronne. Seigneur,
prière oza ya bakuku nyonso tango nzamba ozelisa yo moni kokoti na zone moko ozoloba nzamba oloba lisusu te. Même dans son silence Dieu continue à agir. Dieu continue à agir même dans son silence, dans le plus grand silence de Dieu. Dieu continue à te forger. Yebisaka nzambe pesanga makasi pesanga makoki o mama lor mbongo ayemba pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo nasengi makasi nasengi makoki nasengi mayele pona salela yo oyebi motema Yesu oyebi mabando bisika na suki wana nde yo badi nasengi makasi nasengi makoki nasengi mayele pona salela yo oyebi motema oyebi mabando bisika na suki wana nde yo bandi. Oyebi que genre ya bitumba o muta koza nango ndezo déterminer genre ya gloire nzamba opesa ye nzamba degré ya bitumba na yo ezo définir degré ya gloire oyo komema. Sois serein. Ne te dis pas que Seigneur, je suis fatigué de ce combat, de cette humiliation. Parce que quand l'Éternel va te donner à son tour, ce que tu auras sera proportionnel ou au-delà de ce que tu as subi comme humiliation. Il faut m'okile tika la monokopole les cas moi. Nanya kosa makambo sonzambe te. Qui peut faire si ce n'est Dieu d'Israël? Nanya kosa makambo boso ki nzambe te. Pendant ce temps, il y a forgé yo, a forgé yo. Nenga forja ki mams. Nenga pesa qui est capacité à garder silence. Nenga pesa qui est capacité à inkiba. Focus musala, focus makambunaye. Et aujourd'hui, je venais de lire une phrase. Babi, quand tu es heureux, garde silence. Mam c'est aussi kota ki na vinaye depuis un certain moment ya bando mona na occupé binote pona robungisa ya motuya na zanango na occupé te pona robungisa baba kubosi ndika même bo finga bo na ko occupé te pona robungisa ya motuya na zanango botala ka standing nanu kaka ya esika soirée ba journée na ezo le cadeau mindele ba yembela mams mindele ba fandi vedi ba louer mindele ba yembela manda ba travailler à ma Nzambe makambo osala kamkolo do ba travailler à mams nengo mona ba même ça fait ba ordre ba ye aye kobina moi barbecue moi ni tala soirée mams tu as droit au bonheur maman ba finga ki yo ba changer ba loba mama bina na yo soso na biso bina beta kelelo soso belela ba mbokela muka belela mama bina lisusu po biso tozaka na kati onction na yo to tozolanda kaka na kati onction na yo tozokende kaka nous nous introduisons dans ton onction tango komi heureux kobeta kelelo te mam sakaki na esengo na ye afandi kinia tie bakolata nzoto ti bo banda kofinga ye wana koloba ye déjà azalaki deya chéri na ye na pointe ye na chéri na ye na pointe bino ntango bofingi ye avandi na ye posé afani na ye posé très posé soki bofingi atala akute mais soki parase ekomele na litoi akeka papa sokoli motema massage ya motema wapi papa longoli mbamo basusi nyonso massage ya motema ndenga likolo omoni esika bobimi ba ridicule omoni ya besika bosambwe esika bozwi problème bomoni esika bimayele na bino zaki mukie motabata mi aleki bino na mayele na ebisaka bino chaque jour. Si là c'est une femme qui sait se taire quand il le faut et parler que quand ce que tu as à dire est plus important que ton silence. À ça les larango fort. Je ne parlerai que quand ce que j'ai à dire est plus important que mon silence. Ce qui t'est, silence c'est important, alors je me tais. Alors on a vendu kimia, finga.
loba tana miniature matisa kitisa et tali biso te na niveau moko po level oyo totala sur YouTube te surtout YouTube congolais to ça na oni ouais bien et là on peut ça pas c'est ça que andeko et là que ça pas c'est ça que dans ma finger là ça no finger mam ça ta anete ah wala biso to tobo mana kuna oh mams ba fingi mam atala kala ete ya donc ba kisoso nyonso ba montage ba 4 heures d'ité émission et ba 14 heures d'ité émission atala kala hey bam ça mutanko ba ninga pa ba fingo ko tala tamba monte ah siko bisa ka mutala ba soirée boye est-ce que na tambe na fandi boye abano tala bino mutu pena na ba level la boye na Bristol. Est-ce que ça n'a pas tout environnement ne mundo ata moko ate sino avec baninga ba souffrir baninga ba souffrir ba me la pema baninga ba kemba bo mo lo ba français mabe bo lo ba lingala tia date ya tia date papa nde fazala mutu na mutu challenge zaka moko la qui s'appelle peraza oh Seigneur. Là où je parle, là, maintenant, là où je suis en train de parler ici, là, je sens l'onction du mariage qui m'anime. Je sens l'onction que je dégage du mariage. Oh, merci Père pour mon mariage. Seigneur, je reçois mon mariage. Yahweh, je reçois encore. Maman nangaye. Oh, non, ça peut être une vidéo. Na tindeli onction mariage, c'est une obalité. Oh, non, ça da bala. Na tindi onction ya mbongo na libota na yo famille na yo mobimba. Mobali na wazo ba succès. Ama tatokutane na Bristol ane oyo avant juillet. Tokutane na Bristol kuna tokende kolia. Mobali nyonso ya bakuku nyonso. Ozo luka musala. Pour un mariage stable, il faut un mbongo, il faut une possibilité. Pour un mbongo, il y a des sous-moutés. Alors on a dégagé onction, il y a mbongo, maman balle en cascade, misala en cascade, pour photo que Bristol. T'as un degré. Papa la biso, a bien biso ses enfants, a dit directeur. On a photo que côte, ça mbongo. Alors, Dieu doit nous bénir. Dieu doit bénir nos fiancés, nos maris, pour que nous nous retrouvions à Bristol. Pardon, bandit. Il y a des vidéos qui sont la soute. Pour ça, on continue à Bristol. Au fond, YouTube congolais, il y a des numéro X. Il y a et 4 réseaux. Et 4 réseaux, pardon. Autant la race, il y a une soute. Il y a autant la rabat, il y a kitoko, il y a bien. Donc, maman, c'est pas si tu as fait la note. Pour ce temps, maman, maman, n'a kitoko beau. Hey! Vous pouvez dire que ça, ok, indépendant, donc, ndenge toza boye na vidéo na yeko ebisa bino kaka nzambe soka ozelisa mutu ezalaka en 20 nzambe azelisaka mutu na tina mams batelela biso paps bombela biso mams batelela biso paps na biso. Je crois que tozu message na boyi na nga ba vidéo ebele na paps tika paps afanda da to comprendre da to moni bango ba beta ba chute oh balingi preuve oh bozo kosa etali bisote tika pap safanda. C'est vrai que je sais que les hommes blancs bango bazala na bango ouvert bazala na bango sans problème mais nzamba bombela nga bino lisusu a couvrir bino suna makila na ye soki nzamba zelisi mutu ezalaka dans les vides te nzamba zelisaka mutu na tina tanga koya kopesa yo alongoli bapasi nyonso motema na yo alongoli yo nyonso elelisa yo alongoli nyonso etungisi bomoi na yo nzamba alongoli yango au nom de Jésus tike ezala partage na biso nyonso na ye koyebisa bino kaka mams lève la komi pardon. Il y a certaines histoires qu'on va plus faire. Nicolo ya maman. Donc biso nesto bati level. Maman mati level ba ne faut pas mata level. Et dans le quoi dit maman bali ami datanga bali qui na gouvernement. Bana ba mati level, bana ba mati ba misala, ba voyage comme sous fois 4 fois 50 ba ina ba moko comme ba 4 ba 50. Maman na biso mati. Biso pe to mati na elo. Singo ebenda ka biso. Soki to bendi to mataka na elo. Donc il y a biloko musu to sala ka souté. Il y a biloko to sala ka na biloko to sala ka souté.
parce que maman na biso aza mutu ba carré minier mutu ba zone minière. Donc faut comprendre que biso on ne peut pas commencer à passer notre temps avec des histoires bêtes, banales. Donc tomati level, alors on change beaucoup de choses. Alors on dit pas mbolé la biso sous papa Porcher. Papa il est rabadé Dani. Natuni nini bo sauter dans bakiti we natuni Dani papa Deni Porcher Dani ça qui pose le Dani on a changé on Deni ya on totuni papa soka azali chadat soka azali to moi to mobile musa ko ta mobile na malinga kate ko s'afficher na yo ya aka na butu 4h du matin bim tout la musi ya zaza ko yiba pe mobile ya mudera pasi bon siko soki likambo vite fait ko ça leni faut dara mu biso to batu mo ko fanda ka boyo ka posa chérie na faut benga faut yamba bon ngana ba genre ba si ozana ko kata musala bona keiti na bureau papa bonjour chérie tu es là descends d'abord générique na yami papa nga buta bongo yami na nga papa moi bisous na baluki na keina mais qu'est-ce que tu étais venu faire? J'étais juste venu te faire une bise boanga mais siko ya batu vidéo compliqué affichage compliqué tout compliqué ça date yaya ça date oh papa za tondimi ça date oh tondimi affiché tomona peta biso affiche beta générique tomona na biso makambo bolingo yo etala batu bitu babolingo etala batu mobombe sili oyo ata bambonge oyo sambo tipe ngayo lakisa kobomba te oyo moto yako bondela ye oyo yakomema na famille oyo sambo tipe ngayo lakisa kobomba te chadat moto yakolengela yakomema na famille oyo moto azelisanga ye oyo lakisa kobomba te oyo posa kotia nzembo wana obombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo ilamba yango oyo lakisa kobomba te oyo obombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo ilamba yango oyo. Thank you. Heure à live, fidèle abonné, en attendant abonnez-vous, partagez, commentez. Mams, réjouis-toi. Bisous. Atana benga yo. Nazo benga. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So don't stand by me. Oh, stand by me.
Thank you. When the night has come, how the light is dark, how the moon Ata nabenga yo. Nazobenga. no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky will look cold, so tumble and fall. All the mountains should tumble to the sea. I will cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. When the night has come and the moon is gone, and the moon is the only I can see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Thank you. Thank you.